ba trick na ba jida olobeli. Bon, azala qui fait disciple à Jésus, apôtre à Jésus. Émission eza émission na biso te. Eta abino. Batu mingi bazo kanisa ke émission ya église nini? Est-ce que émission eza église? Bon, eza église, eza émission ya ba chrétien. Eza émission ya chrétien l'église nyonso yo kendaka ya yo. Batu msupo baza koloba ete bino pe na la vérité oyo toza comprendre bozaka émission contre ba pasteur, contre église, contre nini. Mais toza koya na émission ya lelo yo poto boya koyeba ete réseau émission oyo yeni. Poto lakisa bino te même Jésus-Christ na église batikala yiko yokana te. Sinon que ba réseau ba je babomelaki Jésus-Christ sikoyo immédiatement toza kokota kati na émission oyo poto yeba pona nini bamateya na biso ezalaka coupe soki coupe eleki dans le vide eleki nani akozoka mutu moko te mais soki okutanaki na rayon de contrôle rayon de balayage ozala pasteur ozala mokonzi ozala nani okozoka parce que okutani na rayon de contrôle ya nini ya liloba ya nzambe. Liloba ya nzambe ki mbeli mopanga ezokisaka. Ezokisaka même impresario azokaka. Même activiste ani azokaka. Biso nyonso tokozokaka. Yango wana to répondre papa oyo abenga biso bino pe to complémentaire boza ba chrétien to boza ba antichrist to boza ba anti-chrétien boza contre la église ni. Biso za contre mutu te. Mais liloba ya nzambe soki eleki mutu azali oyo ke kosala nini ezokisa. Est-ce que to côté la église moko zéro. Côté la église mon côté. Sinon que l'église même si na banza ngoko tumtekanga makala bona nini. Na mitango il est la vérité. Alléluia. Alléluia. Mama ani. Nina wosu tozali kolobela na poko lelo. Tozolobela Judas Iscariot. Donc yene tozolobela lelo oyo. Mutu nyonso ayebi Judas, ayebi pona nini Judas, you know. Pona nini amibomaka. Pona nini Judas te kaka Jésus po ya mutu ntoni ata bien na ba recherche biso. Sikoyo mama ani yebisanga ye. Pona nini Judas amibomaki soko likia amibomaki. Bon, Judas amibomaki pona nini ki gridi na ye lokoso na ye oyo esalaki ye. Donc tango ayai ko yebake ke oyo likambo oyo abomeli mwana nzambe ezalaki nango ya lokuta. Donc esalaki epasi. Yango ye moko amonaki amibomi. Bien. Mama ani raison d'abord ya koteka Jésus-Christ ndenge olobi ezalaki lokoso. Yeah, eza lokoso. Lokoso yango emona ekala Judas kuti numéro 1 te na église. Okay. Pona bandeko oyo bino boza koyeba mpenza teke nini yango ezali koleka awa. Tika toyeba ete liloba oyo tozwili yango na mokanda ya Matthieu 26. Matthieu 26 na Matthieu 27. Matthieu 26, Matthieu 27. Tozwili yango mpe sino mokanda ya Luka chapitre 22 bandaka na premier nini verset. Toyepe kozala na mokanda ya Marc 14. Yo mto na biki komaka pase tolingi ko banda émission na biso penza siko. Oyo aliboso sali zalika saclage. Tozwi yango mpe na Jean 12 kende kotanga na 4e verset na 6e. Na banza tokopesa bino siko verset biblique ya trop lelo yo. Parce que bamate ya lelo ekotouche situation ya société nyonso ya bamindini. Isika nyonso tovandaka ekotouche biso. Yango na topesi bino ba verset biblique otango tozali kozwa repo. To place dans la Bible wana kenda chamba mbango tanga ngo. Raison Jésus-Christ bakangelaki ye. Ezalaki parce que église banganga ya nzambe na erom dai archbishop de bishop azalaki Kaifa. Bazalaki na zuwa babibe muto makamoza koteya eza kopesa un peu vérité elekele biso nini taille. Vérité ça là toujours passe. Vérité ça là toujours passe. Mais si tu makambo biso totani ba science ba docteur. La théologie, makamoto za ko kawote ya zako nani il faut to bomaye jour ba nyaba bomaye ser na ngai ezalaki jour ya ko tomber na temps ya Pâques oui Pâques na mandala ba moyen to bomaye zate pa soto bomiye nini ekozala cité kololo kaka Jésus-Christ azalaki na mabele ateyaki bato ebele na ngambo ya Galilée na Samaria na Juda bato nyonso nazalaki koteya ndenge moko kaka na bale disciple na ye bango mpe bazalaki liloba na nzambe bango bazalaki na grâce ya nzambe comment nakoki koprouve yango na mokanda ya Matthieu 28 koyoka Jésus-Christ bokende partout monde koteya sango na bosala boye bosala bengi bayeba kotosa kote bakendaki bapotre ntango bazongaki to badisciple bazalaki na zuwa te kote tokei tosali nini tokeno kuta su bato wana bazolobaka bazoteyaka ndenge biso toteyaka bazobalamusa bibembe bazo différence entre biso na bango exact eza na yango te bazalaki na zuwa
ikolesa lobai na nini soki basali misala na kombo na ngai seki ngana sali nini naza na bango il y avait trop de disciples rero mingi ngai beso tosala kapesi ngana za kosala avant sala ba recherche na ngana émission oya la vérité un disciple mutu nyonso andimelaka Jésus aza déjà automatiquement disciple bato mingi bandimelaki Jésus bakangaki mpe minoko na bango te bakontinue kotemoyeke tata wana tolanda ye bato wana bazalaki badisciple mais tosukaka na le 12 oyo passé bango bazalaki corps base sikoyo nani bazalaki na zuwa ntango baki kokuta bato mosusu baza mpe kuna bazo kosambela bazo kolamusa bipembe bazo kogeri mamalade bazo kopurifie le lepre bon you know mpo nani bazalaki na zuwa nango déplace oyo wana aza nango sikoyo nakomi na point ya kopose mpe mama ani question est ce que yo mpe kuna na bonkulu na yo na culture na yo na village na kibokolo bato bazali te kaza paster na église obongo ayoki paster église moko soki kuna efongwani eza kopela ebongo akomi na zuwa bazali est ce que ezali mpe teke yo na église oyo okendaka ke mama wana ayoki ke mama tele ye mutu abikolaka mingi bato bakenda mingi kozwa mapambole mpana epi mpe zuwa ezwi ye ezali biloko oyo esalemaki na bale 12 oyo batamboli basimbaki mvoela ya jésus ndio makambo yango ebanda mpenza kala toza na yo na mayele me mama likambo tozali ngo mama ali opose la question nga mpe fona pose bakestion fa tokende kozwa première réponse na biso oyo est ce que na culture na yo mama ani na village na kibokolo n'est ce pas bato bazali mpe te bazali kokalomonie mpo olobi juda azalaki traître est ce que batraître mpe bazali te oyo bazali ke tokende kofunda ye mpo tosala boye mpo nazwa nini bon mosolo mpo nabebisa ye mpo nabotola ye eloko azali na yango mpo baboma ye mpo bafunda ye mpo vile ekoma na kaka mpo mosala na ekufa estce bato oyo na village na biso ya kibokolo bazali te alleluya amweke ozala likambo mosusu mama ani yo moto etiaka barecréation yebisa biso reponi na liboso oyo okende kozwa awa mabina ya yesu n'est-ce pas merci mingi ndeko kokende mosika te alleluya
ville ya kisantu précisément na université du Congo wana na mais indirectement sans le savoir bamusu mpe baza na maison ya justice ayebi na ye likambo ya justice oyo eza na vérité awa mais abombami na ye pasi ayebi ke soki nga nasali yango directement bakoyeba ke ngai naza na nsima ya makambo oyo epuis atindi bato bokende boye bosala plan ya ye nde yango noza komona ete awa banganga nzambe bapaster bayebaki na yango jésus mais mpo babomama na nsoni